Pasteur Jires Ngandou de l'église Soleil de Gloire. Junior Makolo ezomonana na miso ya bato nanu tomona moto ta epa ya Yesu azonga na négativité esolo mpona Yesu yo ezomonana Yesu akoka bwisondeko bakolala yo bakoyokisa masonyo bakomonyisa yo bakolonga yo tawa bayina bafinga bakoma bafana akokamusa yo na tongo na pokwa boyozala ye biso toza bana na yo yo nde papa na biso olobaloba tokobanga te mabota bobanga Yesu afungola yango oyo sala elekela mayele bakole toza bana na yo elongo na yo ekosimbaka otika misala molili boya na Yesu yo boya na mikumba na bino ebana ye Shinkabulu mama Pasteur Geneviève Kaiba telemobine la nzambe mama ale antibale 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 na maye asimbanga loboko nzambe na lola alobi elongo na ye akotatola Zamba makambo minene asalaka makambo ekamwisaka bato Zamba makambo minene Zamba makambo minene Zamba makambo minene asalaka makambo ekamwisaka bato Zamba makambo minene Woo! Mama. Mama tika mama. Mama na ebisa kiyo. Na baki mama vanda kimya nzamba zali. Woo! Baleki na bazabi. Medi! Bachabi. Mama, mama sepela, mama zane sengo te. Mama zane sengo. Mama ebi docteur traitement nangisili. Dans la cause oisille, kalate na oisille. Dans ndi na be mamunyo sesili. Kalate zo mema bakoko na yo. Mama liputo a super akito kwa matungulu. Ma ya vert. Yango ko memela bana na wala mko. Mama, na lalite butu mobimba na jui ya pere ya 0 mama bonga. Mama reki na yo titi banga wana Londres. Atuni ngai mama etumba. Boni Mireille. Na la mkobe na tongo na 6h. Noko na odanile mbikisa na France. Ndenge nini Mireille kuna awa kototo salira ete nyoso to kotinda ngana obibotinda njamba kusala. Njambe na ngai. Mama. Njamba musakoli Zamba mosikoli kula sali na aduka. Na loja tamu nyoso kaka. Mabolongo na si. Salaki, j'ai vu des résultats. Il y a des jumelles nayo. Bazar vraiment na maladie. À propos il y a examen numéro surtout pour ça le vent. Mais quand mon goût s'est posé ça que ça lui diminution à 100 ma casse. À propos il y a ma fièvre bazar ça forte fièvre. Quoi? Et c'est pour ça il faut la salle à transfusion. Docteur, c'est un peu ça ce que j'ai à te dire. Oh Seigneur.
diminution sans lisusu maladi eyaka mbangu ekendaka malembe. Ok? Ok, merci. Bonne journée alors. ezalaka nini yango na yo ezalaka nini otingamela ye timbo ya mizali eloko nini ya nini yango ya spécial olomona pa na ye osala kotinga matala avanzaka oyo kwa mamelo na kati ya boko nini aobota ye te kama onanga aobota te moni via lelo bana kama onanga tola akomisi oyo lokwa mwasi akufela mobali alata sikoyo mopuya oyo balobaka na donki olati yango elati yo nzoto mobimba okomaka mawa susi ezala mpe nini yango yazobima libanda okeningisa nzoto yo komi rido na kati ya ndako nini atako udala mpo bapika eningana kati yomona te so mopepe beti ndako eningana bonikoyesa yakendaka na nzela libisa nzoto yo fandele eza nini nyonso wana olobaka wana mpo boya ye eritiaka mabe mpo na bino nzambe nanga donc mpo na ozala malamu mobali na nga aboyi nga te asali nge eloko te aboyi banda te azwili nga mbanda te eloko te nani akosi yo ngai naboya mobali na nga asali nga nzambe na ngai ye sanzambe aza fidèle te na olandeli na otali eboye abukati oui na otala eboye na omone kabwe mingi po miso eza oyo okangama fongola miso lokwa ngai omona kati na ye yaya milei yoka nasepela lisusu te aza mobali na yo Allô. Wow. Ça va? Ça va bien? Ok là. abino ndata pete mama mobala libala Ça va? Oui, ça va. Trop de prières. Non, ton église, nous église, église. Et qui bloque. Trop de prières, changez les athées. Makambo yango keli pour notaire na Canada. Alors bananga biluis. Congo na bino prière et qui me change les athées. Oh, attends, le Canada? Ouais, quel qu'on est au Canada, à Miami. Oh là là, parce que la vie n'a mis mon frère aux États-Unis, tout ça. Je sais que beaucoup de gens ont Véronique Vichani, là, il a aimé chacun, papa n'a. Tami. Il y a ça là-bas. Mobile et Rita affiché. Anniversaire à Kelly Bon Hôtel, autre chose à la famille. L'union des Bigor en Espagne. A foutu billet à Kekaka Canada. Miami. Il y a un Canada. Tu sais? Non, il y a un moment lumière. Il y a une lumière. Oui. Mais je n'ai pas pourquoi parce que toi qui n'as pas mon aïe, dans ma cambia, le mec Katumbai. Ah bon? Oui, la collation de le mec Katumbai, il fallait que tu m'as bon. Non. Atina école, On a on dit peut déjà. Non, on a dit. Tu l'as dit alors. Attends, moi. Yeah, come on, wait, you pay. Merci à moi, je sais pas, j'ai beaucoup marché. Bah, comme c'est un divers moteur, les eaux allez. Chaque jour dans un regard brûlé. Papi Tombo ya Paris, à Bengaki, il paraît que la mine à fesse. La Solina y est, la Solina est ici, il y a finalement, au Yémen, je ne sais pas. Ce qui est celui qui est mal dans un hôpital. Nani? Ça fait des jours en gros, dans un hôpital. Oh! La Sobelani. Vous avez qu'à ma fièvre, c'est bêtement comme ça. Aujourd'hui, dans l'hôpital, le docteur a prendre la théorie. On a un problème à Makila. Problème à Makila? Anémique alors? Ce n'est pas des ennemis qui étaient nés, mais on a une fièvre, ils ont 40. Il y a un moment où il y a une dimension Makila. Il faut pas que ça m'a Makila, depuis la botama, la famille n'a pas de Makila, c'est la bisote. Monsieur Panabiso est la rente? Ah, mais peut-être le coup va forte fièvre. Mais maman, ce n'est pas normal. Il faut fièvre, il faut Makila, comment ça, il faut Makila. Bon, on va comme il parle.
baza banémique alors biso epa na biso bana oyo ya banémique babotama eya na famille na ngai eya la famille ya papa na yo ata mutu moko te abela makambo oyo makile esila lelo bazongisa buyu na buyu eloko me biso na famille na bango moni ntina na eza koyo biso mwasi ono motema na ngai eza kolinga ye te yo mama nabala ye kaka nabala omoni ekomi makambo ya bamakila lisusu boka mpo makasi otambola ezozala te e biso meme nga moko mpe na vandi na bi eleki meyeli na nga bana koza mpe makila komo bazosenga ya yo non alobi bazoluka na lokupu na bango bazongisa bango yango moni eyali na docteur na bino baza groupe na yo te non nga na basali nga te me baluka groupe na bango soki emonani batya bango makila kana linga makambo wana makila te yo oyebi ngai bien ngai nalingaka makambo ya makila te parce esika na ngai nasambelaka naza témoin de Jéhovah makambo ya makila wana naboyaka yango eza okende kozwa makila moto aliboma le mosusu baye kotya yo lobilobi okomi na retombe nango eyelaka boyebi yango baretombe eyelaka le mosusu azalaki na ye moto amomeli masanga ebelebele un jour bana bakoma omela masanga ebele omona bakoma osala makambo oyo ezanga moto oyo bato wana bakolo makila baza kosala papa kozongisa makila eza mabe malamu sombela bango ndenge tozalaka mwa matiti wana na kolakisa mama basalela bango bamela osomba bamakila ya bato kitoko te epa na biso jamais esalama ngai eka mwa diminution moke kaka nasalele mwa batoto mwa makasa wana natokisi mwa moke bamelisi to nasolele koka na tomate na melisi bazongisa ye bango makila te na boyiki ça va naza nanga mwa bien mwa provision ozotelaka ngai wana tidedoya napoka soki oleki lelo te napoka ngana ntina soni ya kuna obemeya te makila isila Allô, Shagil, t'a dit là? Ah, naza liboso porte na bino. No besenga de joya kikin. Non. Ngai ba ebisinga ke okome oyaki déjà kin. Yango na yo lookout. Tela, Shagil, te pardon. Yoka s'il te plaît, yoka. Omoni makambo akala to bosa nango. Ngam na kabola na Mireille te, ngai te. Oui, justement, na ye awa pour la makambo ya Mireille. Au kam sangando yeb sanga kenga na kabola na Mireille. Bon, d'accord, ça va. Au moins il est passé tout tika le passé. Oh nga na yeli awa. Eza oui, eza problème à Mireille. Et problème à Mireille. Debo tika Mireille ngo na libala ngo. Abala kasi ba ndeka ba ebisa ki opala bino na Mireille abala. Oui, eza ya solo. Est-ce que nga na bombelio te? Abala c'est vrai, mais libala ngo tala papa. Soko moni Mireille boye, so moni o ko quand même pas supporter. O ko kate. Yango moni nga moko na ye, na ipona luka na luki yo na kuti yo te yango na bengi yo na expliquer OK. Te na zo numéro pa na bino. Mireille za kimia te. Oui, souci na ngai eza ke bozonga na Mireille. Oui, yemo pe yemo Mireille ngo tala na apamba te pona soli déjà na ye. Mireille ndimi na ye bozonga na andimi. Anyoko mitro tellement souffrance eleki andimi na ye bozonga na ye po libala ngo pa kota abala abotaka na ete. Abotaka te. Pardon. Yoka ngai souci na ngeza bozonga na Mireille na yoka ki malobo tindelenge pa Mireille ba fengo na Espagne na yoka ki lumière de Bilbao bengi ngai abila ngaki neni ti Shagil tadila na Brésil abengi po na yebise ke ngam na kabolo na Mireille ngai te ya yango na luka bozonga na bino mbale po ezala bien. OK te so obengi ngai mona ngai yango so obengi ngai na opeso adresse na ye. Ça va. Bolingo na mitema ya bato ne
défends pas na bolamu oyo ozosala mpona ekulu ça fait combien de jours ici vous avez? Ne crie pas parce que toi non surtout ça putain arrête de crier parle avec moi oh crier mais je parle avec toi chérie non pas de banana aux hôpital ou ok place est-ce que tu comprends quelque chose que oui et changement côté ça dans l'hôpital parce que bande ba ya ils ont capable de traitement examen général je ne sais pas jusqu'au idée nous ça idée na ngeza médecin traitant la bango a traité bango ici médecin traitant la bango ce qui a sauté bon madame parce que tu causes qu'ils ont sauté nous ne même pas en hôpital au mais mon ami va changer bango place bango 30 ans hôpital nous sauté tout vraiment arrête de faire ça hein nazona na mara mususu ningi susu me mangala ba dispute mo na lingi na ngati non non on a évité ce yo comprendre souci nanga souci nanga des amis ba sala bango transfert na kila hôpital musu ou bien ba voyager ba ko traitement libanda mboka c'est tout de bayaro nazo mona changement mon côté dans le bâtiment na beta mabuku il faut nous la fête asa ba na ba sama kila nanga souci nos amis to oza intérêt mon na hôpital auto oh na l'intérêt de l'hôpital yo mto mimanga l'hôpital après arrête-moi ça tu pars moi je prends toi tu pars c'est ça bolingo na mitema ya bato ne dépend pas na bolamu ok zo tresa ndako na nga ok pisa ex na nga na ndenge nini maboni boye nde nayamba no na ndako na nga nasala ya mabe nakita ton nga naza mwasa ndumba te nga babalanga héritier abalanga mwana mwasa ndumba te ekobeta lisolo nabotaka te banda nakota na libala mama soki nazobota te eza vi na nga ya bino nini mais pas ces aïeux pas si pour comment on a eu posa comment on a mis chacun sa vie kipe ayo s'il te plaît na libalo zanga na lingi lisusu te oyaka kovanga awa na ndako na nga concernant kobota na nga te concernant makambo ezoleka na famille et concerné yo te mire nepesi adresse po alinga yo mingi eriti alinga yo te yawe yango napesi adresse na yo mire otoloba nanga nini kende libala oyo wana kinya te libala mwana boniko tomanga nanga napesi adresse na yo po yo na ine héritier botikala lobota te omoni na ye bolongola tazeli moko wangana obetelanga te kina kati ya bolingo na bino banzela soki boleka ti batelo sokosala bolongola tazeli moko betelanga te mireni longola nga lingi eza lokuta boniko yo na héritier esi nayoka oh, Mireille, Zala Moutou. Si tu es malade, va te faire soigner. En bas, on va malade. En cas de plus. Tu es un hôpital. Mais on a un dame qui a un gang, qui a un gang, Eh, la bête est là au bon moment. Maman, maman, vous na zali so na poso yo kamonte na matoni na lembi na bae. Ok, ça va. C'est bon. N'a pas pas collant pour balaquer na. Non, Mireille, n'était pas là yo. Tika buso ba fanga. Oh, na bengani. Oh, bi na poke panzanga sango Mireille bengani. Nde kanga na loba yo. Na bengani yo te oza camarade. C'est qui comme ça c'est bien roté na za mi drôle. Quand c'est pas là. Yango fanda na te obilo ko boni buso. Nane bolé. OK, ouais. Ya, qui na ngana. Ah, fanda wana. Non, Mireille, non, to bien mabokambi ko. Toujours abattu. Il faut en makasi parce que yo nous garder bana. Vraiment le collègue ici bino a dit que la bac du son groupe sanguin à bana bino et mon amitié. Comment ça? C'est fort possible, je peux y aller parce que Natindi infirmière nangai na babam disa presque en tout cas groupe sanguin na bango et mon amitié. C'est poussé et on a na que sa papa ya
soki tokoki koprélevi bino makila po toyede bana vraiment c'est urgent. Docteur, s'il te plaît. Je sais pas. Là, vous avez makila. Est-ce que vous avez des vie à makila? Comme si vous avez pas monté. Mais ça vie à monter dans makila, c'est ça. Mais comment possible? Oh putain, on a gagné makila pour ça dans moi. Et comme que l'occasion, on a tout ça. Est-ce que tu sais que tu es dans mon bureau? Bien sûr, moi aussi j'ai mon bureau. Moi aussi j'ai mon bureau. S'il vous plaît. C'est toi qui m'as appris ce travail? Non, ce n'est pas moi. Mais au Tengue, on a classe après tout. Oh. Pardon. Non, c'est comme ça. Vous pouvez les faire makila, vous pouvez ça. C'est tout. C'est bon, tu es dans la labo pour infirmière, on va ça. Ça blague avec les gens. Tout ça, c'est toi. Oh là là. Tout ça, c'est toi. Oh là là. Et vos apaisements. Bana baoyoka bien. Ça va bien se passer. Pour l'anda, au bal, il y a aussi ce qui là, je ne sais pas moi. Yamiro ekota ti? Nakota te. Wani Yamiro? Yana za? Yamiro, kota nde unamasa kulonda. Isikote milibana mwende. Naza posa okuta. Naza nde na posa yana. Na pesa adresse tange banzi nde nyazo makolo na salite. Aya inde te pananga. Bino boyebi te nga na bala. Ano on a lata o esa pamba, ano o esa no musapi nanga. Bomona yango te. Na mariage nanga boyakati. E banzi deni. Akenda ba Luanda na ekuna ngate mna tinda Luanda. Asikala ko tika ngakenda ba Luanda te nga la luki. Aya na ndaku nanga yo luka nga pona nini banzi deni. Omoni parce que komi au moins parce que comme na ça transfert basa là bas na transfert ba qui na monta nous holding té toujours ici. Je me demande s'il vous plaît, je peux te gifler hein. Bana nga baza na état ya mabe, il y a olingi okotsa sapana. Bana ote bana. Basa bana ote. Basa bana nga. Tu donnes combien? On me sera combien pour la banane? Non, quand tu as conseillé maman même nous sur les sacs. Oui. Yamiro, quand tu viens dans le sur le bondo sur les bandes, ça vient te taper te délai pour Yamiro. Quand tu l'as maman ça qu'on a dans le Yamiro. Na okota pona lukanyo. Wala osutukela nda. Nga za lupanga, nga za locataire te. Ye bien te mobile nga sombela nda. Famille no momba boye bien. Yamiro changer. Yebisa ye. Akeba. Aka suko lukanye pala ngate. Ponga na bala. Bandai anga na yo luke. Ezani na ngwese o ese simba te na ye. Ni yango esa bino. Wama boma na mituna bino. Yo lo balanga bo. Yo no manke na. Yo. Quel loco bata passe. Bata passe yo la bola. Ok, madame Elia, la bengi a problème de résultat. Makila na bino. Toi au moins au propre sabana. Makila à propos ya état na yo tellement que tu es faible, donc il n'y a pas moyen. Mais à propos ya papa, je ne sais pas. Makila na ye eza compatibilité na ya bana. Arrête. Là, tu veux dire quoi? Parce que tu sais que tu es dans mon bureau. Bien sûr. Maman. Madame Elia, Nazan a besoin ya papa, ya bana, ya opesa makila. Non, je ne sais pas. Nazan a besoin ya parents, ya bana, ya opesa. Non, alors moi c'est qui? Non, dis-moi, moi c'est qui le docteur? C'est mes enfants, moi? Non, non, je ne peux pas le faire. Ça c'est pas. Ça c'est pas se faire.
makila na ye eza compatible naza na besoin ya papa ya bana aya tosala Comment est-ce possible? Non, dis-moi, docteur Oualobi, je n'arrive pas à le voir. Docteur, tu as dit quoi? Tu peux répéter? Ça ne dérange pas, tu peux répéter. Papa, c'est qui? naza na besoin ya papa ya bana aya kopesa makila parce que c'est urgent. Bana wana baokende kokufa. Ça veut dire moi, c'est que nga naza papa bana te, c'est ça, non? Là, je ne sais pas, mais naza besoin de parents ya bana. Chérie, tu peux me dire la vérité? Dis-moi, tu peux me dire la vérité? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Docteur, il est très clair avec nous. Asa clair, Nabiso, c'est ce que Ngaï, naza papa bana te, c'est ça? Chérie, je te jure. Tu triches? Waterloo? Tu commences à tricher? C'est ça? Waterloo, tu doutes de moi? Il est. Non, je ne peux pas te toucher. Je suis dans un bureau docteur, non, toujours. Merci. C'est bon, merci. Ça va? Pas de problème. Je t'encourage. Moi, Elia! Docteur, si je suis là, je vais la vérité, rien que la vérité. Quelle est la vérité que tu veux que je te dise encore? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre. Tu me dis que les sangs de mon mari et mes filles, ils sont compatibles. Ça veut dire quoi? Je veux savoir. Mais qu'est-ce que tu veux que je t'explique encore des avantages à propos de ce que je viens de s'expliquer là? Makila ou ya papa on les a compatibles. D'où il faut bien papa na bango et puis ça makila. Je suis claire avec toi. Ok. Là tu m'insultes. T'insulter? Oui, parce que c'est comme si tu m'accuses que moi je trompe mon mari. Je n'ai jamais trompé mon mari. Tu le sens, moi, nga babala ma vierge. Oh là là, je te dis. Sans moi, même tu sais ce que tu faisais dans ton mariage. C'est pratiquement impossible. Oui, mais c'est vrai qu'il va babala yo vierge. Sois clair avec ton mari. Docteur. Oui. Toutes les manigasses que tu es en train de manigasser. Pour aucun problème, la libala nanga. Dis-toi que je ne te connais même pas. Non, parce que ça n'a pas de sens. Dans mon bureau. Allez, sors dans mon bureau. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce possible? Mon mari, il n'est pas le père de mes enfants. Comment? Moi, manigancé. Tu sais bien lire. Est-ce que tu peux le lire? Lisez-moi ça. Oh là là, n'importe quoi. Bengina mobile no ya naza besoin vie ya bana. Naza na propos ya ndama misuso bozolo banangati. Makila ya mobile wana eza compatible avec na papa ya sisa. Hey. Continue mon papa comme il est salida. Est-ce qu'on est ça va voir maman. Ma belle est salida. Tu pas si non on a aussi et maman. Ta bala est là maman yemi. Na pour nous on a l'équipe na monta qui même na photo qui est Foti na yo nakoblame kaka yo moko parce na boyaka libalo na boyake mwana nanga tika mwaso nazolinga ye te mwaso nazomone mwasa malamu te mama mon cœur mon tout ma vie kaka ye lelo incompatibilité où tu vas na ye te komi boma te basi base dele yenda longwana ndako il est conscient pourquoi il m'a dit que la salle est maman pour botaka bana mususu tele banda bota bana wana na pasa oyo abilongi kute kokani na biso te naloba te c'est la bana ngate ate ko mesu ko koya atika kusala bakanga tala mobali ko okozwa basi kutukoleka na mone nyaka kata mwasi wana bimba kitoko pe kitoko Telema. Ozali ba dépasse à pamba. Wana za mwasa bonduma na kata ndako libala même na Bible bali baki bengana. Bengana ye okopa na mwasi mususu. Yayoni yenda ko regreta ko tupi na pana wana kibala. Nko. Donc ça na suba te mwana nga. Ça c'est fait, ozana suba te. Ozana basi mususu ba koya ba kobota kana ni. Yango yebisana obota ka te. Ata eli asali yo ndenge wana obotaka te okozwa mwasi akobota
Moi, il est tout pour ça. Moi, je l'aime. Elle aime ma chérie. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Mais ça lui au coup. Yo fait sa bolingo, il y a d'autres qui fait sa bolingo. Ailleurs. Bon, Kaboli bolingo. Moi, je suis pata. Ah, ouais, pas bosa na ye zongela mwasa kalonga na sakolinga mingi wana ye lisusu awa eli ya lisusu te eli ya te nayo kwa komo ya eli awa te compris na lebi ni zala mobali nini yango watebilo telema pesa komo le valet allez telema mets-toi debout. Waterlo abandonné na bana na biso. Oko comprendre utema nini Waterlo azanango. Utema nini. Et pour Kenda. Ayaka même pas makamba bana taliete. Non. Elia. Waterlo bazongoti. Ngamena sali nini. Asundolo na bana na état oyo na tonga na mono état critique boy vraiment. Mais non mibali ba mabe. Ya libanda mabe, ya ndako lisu mabe. Ngamena sali nini. Ngamena ni makondi mangate. Ngamena ngai. Eloko ka Waterlo atiki ngala bana na hôpital. Parce que quand le cas va la problème bakila. Il y a le cas bala baké poto. Et c'est pas la côté que bala va voyager l'état au tabino moko. Mais Waterlo ça a raison. Non. Ah ça a raison pour mon santa banane au mon changement. Yes ça non. Mireille bo mon wana. Mireille. Yemro mtabimisa rambongo a se décider ba ne ba kende poto ba bien sûr. Est-ce que vous avez quand même état bana? T'as l'état bana? N'état nini? Oh bah matela vie pour ba kende poto. Si ba sala mikanda ba passeport. Mireille, comprendre. Donc état bano yangote. Kapola makila? Ah mais non. Nazala ngana raison, c'est que on mi ba na bino surtout ba mon kan ndenge moko. Tu vois pourquoi nga makamba bala vraiment donc na tia croix na ni mambo bala parce que mi ba ni mutu pasi. Elia, Mireille. Mille peut partir. Oui, au Kende, parce que il doit payer yango te. Avec camarade dino bien sûr. Mais koyoka oya o lote. Elia, ndima o ba docteur ba o loka. Awa, on suit ça ba na traitement awa, pour ba na ba comme bien. Et non na mimi. Ba na on passe na passe. Et pas Mireille passe, pas na yo passe. Et juste nga c'est que nga na fa na ngande na fa na ngaboye. Medina Mama. Mwana mwasi ajaka soki mama ni akobela ye obe pembeni wana akotuna mama olingi nini ebongo soki pasi na masupe ngai Mama nailo maye omela no maye otuni malamu yango mpe nazali nango posa. Allô? Oui, Afi. Non, ça ne va pas. Afi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, moi, je ne sais pas. Ya Elia, ya nanga, ya Elia, Zela, yokananu, yokano. Osa sim, all banana ma vérité. Oui, nous sommes toujours à l'hôpital. Comment? Osa sim, ya nga tenga na zotu na onde ya na ndenge ya entre biso mibale, nga azaleki na yo. Yo yebisa nga vérité soki ya solo penza. Obima ou bien obima peut-être na mobali mo boyende ye mutaboti sa obana. Afi, Dieu m'a parlé. Nzamba yebinga ayebi temananga. Ayebi kena tika la tam kolo moko te kotriche mbali nanga. Et comment est-ce
possible Makila et ma compatibilité naïe? C'est ce qui me dérange vraiment. Pour mon dimelo azati pour tanga mole ki no mwana ndima ezati. Quoi? Mwana ndima ezati comment expliquer ya la taille moko penza. Bala bokoti yo na mobali. Non, 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 non. Non, tout le monde peut me faire ça, sauf toi. Afi. Naebite ananga soki yo koyebisa nga vérité tenga moleki na yo naeba vérité ya likambo esala nga pasi. Pona minute moi écoute na benga même tonte Waterloo ezati. Et toi aussi tu me crois pas? Mon Dieu. Maman. Ma sœur, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Je te jure au nom du Seigneur. Na kombo ya bapara na biso na sama bele na sali eloko moya bongo te bana na basapa na Waterloo. Tu peux me croire? Sonny. Ah, d'accord, merci. Le quoi yope ozo croire mon angate. Je suis inutile. Non, je n'ai personne. Moi, je n'ai personne qui peut me soutenir. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Je ne sais pas. Makila na ye eza compatible te na ya bana. Oh oui, arrête. Là, tu veux dire quoi, madame? Madame Elia, naza na besoin ya papa ya bana ya opesa makila. Non, je ne sais pas. Naza na besoin ya parents ya bana ya opesa. Non, alors moi c'est qui? Elia, à propos ya monsieur Oyaki awa. Tu m'avais dit que Aza ami ya mobile na yo. Oui. Ok, yende Aza papa ya bana na yo. Quoi? Si. Parce que yende makila na ye ebimi compatible na bana. Oh, c'est important. Nasi na zui makila pour nous la bana transfusion. Ce qui reste là, ça me concerne. Oh, c'est ta vie. Oh. Comment est-ce possible, hein? Héritier? Azala papa ya bana nanga. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Oh, Yozo Luka la fille nanga. Je te comprends pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu me fais? Je ne veux rien. Mon Dieu. Sauf que toi-même, tu sais ce que tu fais. Écoute-moi très bien.
tu me parles comme ça, j'ai envie de... Je sais pas, qu'est-ce que je peux te faire? Tu es dans mon bureau. Tais-toi. Écoute-moi très bien. C'est que tu cherches chez moi, au Zwangote, et Moutou, oh, Tindio, Bossala, Rababe. Yebisaye, oh, Yebingate, mon Dieu. Je sais pas, c'est quoi ça? C'est quoi ça, moi? Moi, je suis avec héritier. Tu es dans mon bureau, tu cries dans mon bureau. Je vais le faire. Tu peux prendre la porte. Je vais pas sortir. Tu as l'intérêt de m'expliquer tout ce que tu m'as fait, toi. C'est quoi ça? Comment c'est possible? Ça arrive comment? L'héritier, Isaac, je peux même déchirer ça. Oh mon Dieu. Tu peux prendre la porte. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ce n'est pas bien, je n'ai pas aimé. Écoute, il faut comprendre le mot encore. Business est à part, et puis famille est à part. Oh, bah ça, l'hôpital, on les a pas dans la vie. Et à ma grande surprise, n'a qu'on a coûté pas dans la vie, on malade, on dit, elle est mon kuna. Toi, tu te donnes pourquoi tu dis, sur le business, ce n'est pas bien. Ceux qui mettent dans une occasion, parce que dans un camarade, parce qu'on a la preuve. C'est que moi je vais te dire seulement comprendre que on a bazar pas dans la vie. Tu me connais très bien mon frère. Et ce qu'on comprend, il y a Salinga. Si on a niveau national, il y a un hôpital, mon est facile. Tu n'as pas il a très charninga. Non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Par là, tu veux dire quoi? Quand on est à l'hôpital, on n'a pas bien makina. Baluki groupe na mamuzo mona na te. Na prévenir na mina docteur c'est comme ça, bazoyanga na maman na bango. Je peux le croire, babendanga makila, il m'a compatible tena ya bana. Nous mona ngolo ka bonza ya fête na beta maboko na sepela. Après na zuma konanga ça, ba konanga ouais mais kusana keso na hôpital. Dans le bina ti ya kolakisa na papa ya bana wana. Écoute. Moi je crois que nous sommes des amis, on doit se dire. C'est parce que tu es moins informé, il y a un peu de. Tu sais pourquoi on a eu ça que Margot Katumba est mtamé kuna? Parce que dans le bac na bango, tu es au temps la moisi na yo, na bana. Et puis na gina Eric Chimbolo. Mon frère, on a commis l'hôpital, na kotiba na il faut pas savoir intervention ya makila. Et naza donateur, na pesa ya makila, na donner plutôt. Oh là là, naza donner. Et basalinga ba texte nyo sur la sala ba test nyo sur la sala wana ya makila et tout et puis bazu makila langa ba son qui pas bana na yo. Et attends d'abord s'il te plaît. On a un web sangani. Et je te pose la question du on a un web sangani. Je comprends bien ce que yotri chana moi c'est ça? C'est quoi ça? Artina sali. Pour exemple on a artina sali. La question même plus. Oh, tu as plus du courage au côté de Nanda Kunanga, aux hommes appellent Masanga, parce que ça va sottise. C'est ça? Comment est-ce que Makina Nayo, ça n'est pas banana? Makina Nayo, il va combattre la banane Nandeng Yepsanga. Non, Yepsanga. Non, je te permets pas de crier sur. Non, non, crier sur parce que tu es chez moi. Tu peux sortir. Prends la porte, je te dis. Acte Nassali, je croyais que Nazar Kamal mon malade. Donc, il est à la banane en absence. Et puis on dit ma base à ma kilo dans l'autre ma base ça n'a pas la et je suis venu chez toi on a fait ce compte rendu aussi au parvenu que écoute sors chez moi dis-moi voilà ce soir voilà ce soir Oui. Combien de ça? Madame, on est loin des années, c'est moi. Je te pose la question, dis-moi. Waterloo. Pourquoi tu cries?
Madame, mobile naza. Nazotuna yo madame mobile naza wana. Nazongi. Moni niveau nga naza na. Ana niveau mobile na. Niveau nga naza na. Mobile na pousse na même pas. Lokola suite yo saka nanga. Ya ko blaguer na famille nanga. Ibise ngana guerre bandi. S'il te plaît. Tu me demandes s'il te plaît par rapport à quoi? Ce problème est allé to ko so la wa ni. Amiable nana. T'es avion na mobile na yo. Non, yebisanga. Mais n'ébité au juste. Non, soko yebité. Mobile na Zandumba. Mobile na Zandumba. Quoi? Mobile na terre ça buso balanda kunanga. Oh, mon Dieu. Ambo bobo sakana ngam numbali hein. On ose ça ensemble. Na ko bando ko beto o sanga pe lokuté. Si je te respecte parce que aux enfants mariés na ko simo na nzoto te. Parce que na beto yo na ko banga même l'état te. Parce que ça peut voyou. Mobile na terre ko tricher na moi sinanga. Kako na ko tene bana. Allez.